Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu Nafim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbu Nafim News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbu Nafim. Tolobi tout na Fimbu Nafim. Biso na bino, donc on pète à la gata ma copie. Donc pète à la gata ma copie. Ken Piana. Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda, Ken Piana. Nathalie Makope, fidèles internautes partout où nous trouvons dans le monde, c'est un réel plaisir pour moi, Aminata Kassa la Blanche, de savoir que vous êtes nombreux et connectés à notre chaîne Fimbu News. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Naba musulmans sont partout dans le monde. Bonjour ou bonsoir. Naba ndikonabiso ba chrétiens. On est ensemble, on est famille. Par rapport à l'appel, nazu l'appel ebele ba ubayanga ba ibalingangai. Nazu l'appel tellement ebele bozo loba mna tona Fimbu oye ko sani. Ken avanda na ba te ken makamba be ken. Aminata a une chaîne Aminata Kassa officiel pour éclaircir ba fan. Aminata a une chaîne bobeta Aminata Kassa officiel. Bon moi déjà ba abonné déjà ça va. Bazo mata déjà donc par rapport na yango ken piana matiser ngai mo na senga ki. Na sengi ken non par rapport à chaîne nanga na pour sa vitesse cette chaîne nanga na mata ba abonné au côté la ba vidéo mususu na Fimbu donc par rapport à Fimbu makambuze beliba o nyoso balinganga bo s'abonner na Aminata Kassa officiel bo zo ba télé réalité ba télé musulmane moko ya bien éducatif. Bozo ba série islamique, bozo ba série chrétienne, bozo makambo ya malamu o bolukaka. Ba ono so ba otu na Aminata yo bongi na makambo te o bongi na ba guerre te Aminata atanga. Aminata atanga naza licencié en théologie islamique et développement communautaire, naza gradué na communication. Donc tant natanga ki ambition nanga ezalaki naza la journaliste. Donc yango ezaki ambition nanga etala ki foulard nanga ite. Musala oyo pata na poto bomona ba chroniqueur nde ba ofinga na ba osala nyoso to onse ba osala wana ba bebisa musala oyo ya journalisme. Or eza musala moko eza kitoko eza malamu mingi eza éducatif makasi. Mais par rapport na ye pe na internet yango bana poto bino pe ka bana poto bolinga ka kotala ka bato bafinga naka na sala ba émission belé mateya ya bien ba télé musulmane belé botala mingi te o batala ko peut-être 900 quelque chose mais o na tala o na émission na sala o ba finga ka donc baleka boleki ata ba 20 000 30 000 45 000 vibo okende po nini bolinga mafinga ka bino mo bimala makambo wana wina bina ngai ata mukolo moto botiko mona na simbi micro oyo Ken Piana na Karine Mokonzi la baronne que j'ai sali Joël Cholukoki na lufinga bino na jamais na tiko sango jamais grâce temo fifi siwa stone bino nyonso Laura Chou jamais Crisco Louvadi na kofinga mutu moko tenga ya Aminata na éducation o nazwa et pas ba parents nanga na koki osala ngo tata mukolo moko te merci na ba conseil na ba encouragement nyonso o bo sala pona ngai bo s'abonner na Aminata Kassa officiel donc beau s'abonner en collaboration na Fimbu News. Merci beaucoup na Papi Kelly depuis Paris pour Papi Kelly basalam esiko zali Manique de John babi etumba ngomame tumba Manique de John basalam esiko zali Jonathan Kadima par rapport à batu bobengi ngayo Ken Piana fo loba Aminata Ken Piana fo aloba Aminata Ken azo loba te jusque là banda makambo kite zo mata na internet Ken adotinda batu bafinga manike Ken azoloba te lelo na sepeli na plateau na ngai ya masolo net na sepeli na yambela bino
Ken Piana Makizembe leki ya Angèle Moussoyeli Makizembe Manike a lancé message moko lobby dose la vidéo moko lobby déjà wa ils a déjà supposé ça va vérité ya Ken Piana il y a un internaute au botala rabiso boza bazoba te na mimi na Ken Piana a expliqué biso na bino ngana bino toyeba eza nini vraiment au juste. Merci beaucoup na PDG Richard depuis Paris, PDG Richard babi yonde ya Gisèle Zinda la novergène babi la fibre optique dans basalam mesiko zali, sans oublier tantine Clarisse sa fille motema pas danindongi basalam mesiko zali Blegoland kuna na Suède Chideric Timba depuis Paris Chideric Timba depuis Paris Valence Moudima depuis Afrique du Sud, sans oublier Bitema Mariam Bitema, moteur papa Djibril depuis États-Unis, salam. Sans oublier fan nanga bayanga balinga kana takasa la blanche Rachel Boulunga la Sheila. Merci beaucoup na Kisco Louvois dit toujours nous Ken Piana Makizembe. Je dis bonsoir Ken Piana Makizembe. Ouais, bonsoir Aminata, bonsoir ndeko tout. O bazolanda biso vraiment na moment quoi. Bonsoir na ba. Ken Piana, on dirait, c'est comme si on condi, santé, c'est comme si on condi pour ma fille, Ken Piana. Est-ce qu'on lit à penza? Bon, moni ba santé, na biso ba Ken Piana, ba jire si malele, ozui ba Crisco Louvadi, ozui ba Hilaire Clark, biso to ya ramine nete to konda kaka parce que to bo sarande dire. Ta pena ko leza la ramuke parce que to tambola trop. Bossima c'est bossima yo yebi ndengo kuta nanga boye eza facilité au monde nga na autorité quelque part talaka to tambola équipe complet donc il peut biso ba auto ya moi munene zalaka moi passe faut que bima 6h kozonga parler am sous 0h donc oza musala les obligé yo obima kaka parce que soki lelo to komi kotala kaka kolia donc makambo e marché. Ken Piana, merci beaucoup. Ken Piana, l'actualité m'oblige na tout nom mituna. Ken Piana, boni concert na yo manike. O azala ki manike Makizembe. Concert nangai? Oui. Mais manike so za besoin na yo. Bengira na téléphone na ye. Numéro na ye za reconnu. Motuto yebi numéro na ye. O bengiye oye ba santé na ye, oye ba actualité na ye. Non, par rapport à Nezala qui sont naïko yambayo, par rapport au pays gossip, sont naïko yambayo, na yambiyo peut-être manike, ken boni manike, ça qui ne manike ça va, ça bien mais, y a un peu moins à profiter na tout nos pays par rapport à ma caméra, y a manike, moi y a un peu santé. Les lots oli arindunda yam solo bito oli amades. Manike bato poto babengi Ken Piana manike Ken vous allez bien à manike très bien vous liez ensemble vous mêlez ensemble nous sommes en famille ba Jires Malele que j'ai sali vous équipe tout le monde ensemble et le koni vraiment ça qui yona manike boka bwana ben internaute au bolanda biso baza bazobate expliquez-nous bandeko balandi ba pena expliquez biso pena très bien baba yona manike bo weleli nini à vous. Merci beaucoup. Au moningai vraiment na émission na ko swata na ngai te na banda ko se chamaye neti be change ya ba parole moko boye maniki alobi boye Ken Piano yepe otelie micro aloba mais non et en sens moko te ozomona biso toza ba responsable toza ba encadrer auto encadrer ka batu bon ngalo ba ngo chaque jour ke ngai yanga ni Ken nazala nanga na eloko moko te osoma ba na mwa muke o nazala nango soki peut-être bateau nazo encadrer wa moni mwa muke o na pesa ezo suffire pour na ye ça va te continuer mutu mususa kwa mona Ken o azo futangeza muke na kende place moko boye ba ko futanga bien par rapport ya o nazala ko gagner par Ken oza libre ya kosala nyoso lingi soko lobi pona ko kabwana soit des années ngozoloba soki pona ko kabwana bon ezamba la liboso te ke Manique de John alongwa asalaka déjà ba va et vient balebele ya salaki makambo na ye ndenge basalaki ba complicité na ye na Kisinjora akioko ma camarade ya Njora et a provoqué guerre moko na fifisi wa guerre ezanga mutuna makolo donc guerre wana Ken Piana yum to luka ki guerre wana na yaki na micro na Ken Piana na micro nga na luki guerre ya fifisi wana Manike oui fifisi wana Manike bi yum to yamba ki fifisi wa nga yamba fifisi wa te alobi mabe Manike nga na yambi fifisi wa wana déjà Manike azo finge na basiti mususu
parce que biso na fimbu eloko toboyaki guerre wana totelemela guerre wana na bana na boduka bayebi ya osala guerre na mutu tozalaka na ye totelemela ye kaka likambuka ya guerre wana o totelemelaki. C'est ça le problème. Olobi botelemela ki likambo ya guerre mais lelo fifi siwa Gloria Olangi Grace Temo bango nyonso wana na manike eza guerre yo pe soye na kati ya guerre wana manike olobi asalaka ba va et vient akendaka azongaka donc to pe akei toyebi ke bandeko balandi msupe même na ba commentaire ba ke akozonga na ye bosala na bino ba makamna bino ba besoin mais Ken Piana ozote ya bana poto babaye na bango buzo bango ya kofinga na ka babaye na bango yango Ken Piana ozomona teke depuis to bande émission na oye biso na bi oluka sujet mususu maniki azamwa nanga na forma ye na kuta endengaza ngana kosala na ebe échange de parole te ki ya lobi boyanga na répondre ye mais non ndenge to forma ye tant que soda ye bi fimbu na fimbu ba soda ngo baza ebele ako bando swana kaka na ba soda o yatika kina ndako da ba soda o yatika kina ndako o bazwa même information na ye bango nde bakozala entre bango na bango guerre uzala entre bango na bango yango na yo to tinda Jubek ngana otinda Jubek te Jubek paza soda o azo défendre Ken Piana ndenge ye paza o défendre Ken yo ndimi pe na mwana moko boye na ndako na bango mupaya azotumola père na bango même ye pazalaka so muta provoquer nga ye fabima ezaka ndenge moko pe Jubek soki ye maniki de jona déborder langage Jubek pa koya eza guerre entre bango na bango yazo sala chez mutu Jubek pa zo sala chenga eza guerre entre bango na bango bana misala na biso. Merci beaucoup Ken Piana Makizembe, merci beaucoup na bana Paris, bana London, bana États-Unis. Tant na États-Unis na mona papa na ngaka sapanju, motema mama Nadine ba salama esiko zali. Ken Piana manike alobi asala vidéo alobi ke Papi Kelly que je salue. Papi Kelly abimana mwasi ya grand frère na yo Ken Piana. Oyebi yango, mais okoka kosala Papi Kelly eloko-te. Mona opona yango. Siko manike azalaka na Kinshasa Papi Kelly yango o ye azozwa neti camarade na ye aza patron afandaka na Londres sikoyo ozomona te ke aza na ba histoire bele azobeta pona yebi nanga na kofinga mana aza na ba histoire bele o soki alali a calculer lobi na kofinge boy lobi na créer boy lobi kuna na créer boy bozomona te ke boye sa be émission mulai parce que arobandaka ko fabriquer ka ba histoire na ba mutalon mutaviva na Londres yo na ye bo solo la raté siko li solango ozomona te ke za sasi mo te alobi on makasa zo insister lobi Ken Piana siko nyonso tu ya zolo bezaka solo yo ndoko éclaircir ba internaute nyonso siko soki Papi Kelly yango abimaka na mwasi ya grand frère nanga siko ngana Papi Kelly yango toza bonne relation pourquoi abi po banga kae na banga ndenge nini yaza mutu tozo collaborer na ye très bien Papi Kelly aza responsable moi Papi Kelly aza na mwasi ne na ndaku totika kokotisa ba kombo ya batu muso na ba bêtise na internet Papi Kelly asala ba bêtise internet te aso pena soki ofinga nga moko nga alobaki yango très bien soki akofinga afinga nga na kotika lokangisa ye te na kotika la koluka ye te ngai moko naza mutu nasala ba émission polémique boso ye mutu afinga siko esalini nati mani de John naza mama nga nazo respecter tant que mama ya bana nga na kotika la kofinga ye jamais ozo comprendre na reconnaître bolamu na ye azalaki soda bundaki makasi tosala na ye mo ba parcours ebele nga lisusu nazwa micro na nga na banda kofinga manike e kotika la kosale mateke ngai na munoko na nga na bando finga manike tika lo sale mate Ken Piana relation na Mike Lokamba na landi émission mo Mike Lokamba sali batuni ya lobi yo moko provoquer ye na ba titre otier ya kombo na ye makambu na bino na manike etali ete ya zui manike na musala ndenge yozoki na fimbu nde pas zui na musala donc bazana makambuka ya contrat ya patron na muta travailleur na ye pe lisusu mamba Rachel po zoka Rachel peta yango ye pas zui pe manike okoki ko éclaircir ni pona yango ba ero na beta na ngata lusola gérer ce malele te tala ba kombo mususu bo pesa rango valeur te kenga na fandi na sala net droit de réponse ya makambo yo zoloba na yebi ete na yebi na ngai ete aza master na ngate nga akola na matadi te nga botami na kalemi na yo kola na Kinshasa na yebi ete donc ko za pepe na kombo na pardon
Merci beaucoup Ken Piana na Turquie tant que na Turquie toyoki manikia lobby les camarades ya Jonathan Kadima mtayamba ki na Turquie bomba onanda kunya Jonathan sa ba relation na makaso ke nova nanda ku ya relation ya Jonathan Kadima mona opo na ba internaute nyoso ba Holanda benga batu nyoso tu ya Turquie tuna bango nyoso tu sans exception mutu moko ya pamba signalé que na sala nanda kuna ta 2 heures de temps que 2 heures de temps na passé ngo nanda kwa mutu. Du nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamo. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625 plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HPE doté d'un personnel qualifié prêt à vous servir. Chez nous, les clients et rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie. À part restaurant on a genda msukolia. Tuna batu tu ya omoninga na Turquie ba pesa nga valeur pona ya na futa ba séjour. Na futa pena ba séjour ya hôtel nanga ya 14 jours. Nga sala 14 jours na futa ba séjour nanga ya 14 jours. Toko sana na absolu bomate. Ken Piana toko sana kalibo mate Ken Piana apropos Banque Lambert. Ken Piana yo côté wana mama Banque Lambert oza vraiment champion nango. Mainkia lobi yango ngai tim na lobi man kim ta lobi yango po ya zala kinayo o déficit bambongo ba Banque Lambert yo sala ka bon pa batu nyonso o bazala pembe na o so muta ye yo mama ko Banque Lambert. Ken Piana po ani ko sala bato bazala na yo o sala bango Banque Lambert. Depuis na botama nanu na déficit mutu mbongo te. Depuis na botama nanu na déficit mutu mbongo te. Omoninga soki na mbongo soko za na problème. Oye soit na problème a mwana lobi no na luka boye mwana za na hôpital na ko déficit yo mbongo te. Soki na ngona okabela yo. Est-ce que ngasi na déficit pe na mutu mbongo? Mutu ni zo témoignage ata na quartier. Est-ce que ngana déficit ngaza makila déficit mutu mbongo? Na pesa ka pe mutu elamba ala tapwa zongisa elanga te. Nga soki na zo elamba na nga na pesi mutu eza na kabeli mutu. Donc nga makila wana ya ko déficit po zongisa nga sala ka vi wana te. Mani ki Ken Piana excusez éclaircir biso nanu na foot décide okenda ko sa nini. Po lobi déjà tozo déjà vidéo makambo ça na foot. Tozo nga na makambo ya ko déficit wana nga déficit ka mutu mbongo te. Luko sala ta émission un jour na jire simalele. Nga ko tunazala rande na viva bosoki na zangi peut-être jire sinda epola jire soki ana mbongo tolera mbongo ana net mbongo nanga. Nga pe soki na ana mbongo jire sebi ke tozana mbongo to vivre. Oso comprendre? Awa na fimbo soki to ana besoin ko defa peut-être ko defa. To ana place mo boya msu mbongo na biso esili, muta defisa biso mbongo ezana ni lorachu. Vous comprenez? Tout le monde na fimbu nanga ken na Jerez na ba Crisco na ba Hilaire muta defisa biso mbongo eza lorachu. Parce que lorachu azana mo ba la na ye, si vous avez besoin $1000, vous défiez 1000, vous foutez 1300. Vous avez besoin 200, vous défiez après 200, après 250 il a fait 10 mois. Lorachu mutu d'Arabie sur un place moto katani. Vous comprenez? Koloba gena ken na defisa mbongo. Mais boloba ken na defisa biso mo botia ba Bible na sebo sauter. Ngai na don ya ko defisa te ngana botama na don ya ko kabela mutu. Ngako kana nga pasi ya mutu te. Soko zo lela wana pasi. Soki naza na $10 na préféré na perdre ngona pesa yo ponga na yebi. Na yebi valeur ya ko kaba. Vous comprenez? Donc nga déficit raté côté ana ko tulongola no masolo wana.
kasi toke na deuxième question nanga na Afrique du Sud kenda ko sala nini na Afrique du Sud tozongi kaka wana na lisolango pona moni Afrique du Sud na kota moi sima baloba même na français donner c'est un pouvoir de recevoir le longa na ko peso $10 mais nzamba fongwelinga peut-être maman na ko pe mso na kebo nzamba fongwelinga ko pe $1000 muto akabaka nzamba fongwelaka toujours ba copie ya mbongo Afrique du Sud na kenda na kaka tour na Afrique du Sud nga soki na ki Afrique du Sud tous les deux tours na sali na zala na jire simalele tu fazaka ensemble tokenda ba restaurant place moko totambola kayenda lakisanga mboka parce que mboka wana Afrique du Sud journaliste o ayebi 4 coins ya Afrique du Sud ko le jire simalele zala te on pas jire simalele nda tambus da soki na ana salite na ana buzoba moko boy na mena na Afrique du Sud da jire simalele nda ko peso témoignage yango ke pepele Ken Piana obi jire simalele muto ko pesa so témoignage ya Afrique du Sud pepele et bongo maniki ba papa lobi ke yo lataka string donc Ken Piana o lataka string papa langa kutu kasa pan les États-Unis abi o Ken Piana zalaka PD o Ken Piana pe na nga ganga finga ba PD to yo kapi Ken Piana yo polo ba makambe bele pona ba tunsu internet c'est bon expliquer biso na string yango ta ngondeni à vous tala na liboko ndengeza donc basi o ba découvrir Ken Piana ba yebi ke ndenge misapine za ndenga za pa so stena ngo pene fanda na bia yo zo mona muta munene bo stena ngo na la so nga lataka na la kiso nga lataka banga moye mono non te o mona te na moye na mono ezati par rapport ke na za mwasi ya mutu nga ko mona nga otuna kibongo siko pourquoi yeso laksa kiskuna ba nga miso po mona otana to ana seneta ya kisko to ana seneta to ke wapi o za string ngana otala kutu o za string na kotala kutu okotala te me na kuzu oh non te natalité par rapport à question na région na biso ngana omona ka ya mobali na nga omona ka ya ngai omoni na nenga mabete ngalinga mwasi azala fidèle ndenge yo za fidèle na linga mwasi azala fidèle donc ba tu faut pas comprendre loko monga nyoso maniki ya lobeza lokuta omoni yepe azoluka kaka se faire voir peut-être aluka na panzaken na mileken nyoso na loba mso batu ba kwa mais batu ba yebi yo ko saka na depuis kala batu ba yebi na bango Manique de John akoselaka kisi njora makambu akoselaka fifisi wa makambu akoselaka Gloire langi makambu akoselaka babia shokoro makambu basali 18 ans akosela batu ebele makambu yangai kaka nde batu bandima Ken Piana to shite na msone émission tokumda ko shite Ken Piana expliquer biso no kisi o man kezo belela yo Ken Piana ozaka na kisi wata na keshite ozana kisi yango siko po man Ken soki muta kompena ba kisi akoma véhiculer akoma rapé autant que positionné omoni donc siko yo pe Ken yango pe so kisi yango sundeni boy to mona ta nini yo te mais ozo baté na vie soki ba bulelo te kozana kisi soko zo leo te batunde il faut ba bulela kozana kisi po makambo sala soki ozo sala makambo ya danger batu il faut ba banda kotonga yo zana kisi soki ngamba tu banda tonga na kisi na obetela nzambe manga maboko parce que makambo na ngezo avancer soki zalaki na osala makambo ezo avancer te bo obeta lisona nga kisi koma Manique de John aza ser na nga aza ser nga na bobeta lisolo ya mabe na ete na mikobo nga na badofinga Manique fona zala liboma ke nga na bandofinga Manique fona zala liboma na kofinga ete po bafan na bino ya bafan na biso peka ya fimbu na fimba zolo ba Ken penza Ken to baye yo Ken boye Ken Manique Ken ba okanza kwa ndeti Ken yum to otinda Jubek donc yum to otinda mais Jubek ndenga zawana Jubek ndenga zana za soda formé yena Manique de John bazo formation moko elie Ken Piana elie Manique ndenge zalia Manique ndenge lelo elie Ken Piana elie Jubek donc wana zo engagé Jubek so za besoin yamba Jubek pe azosa la défense ya musala na ye akolinga te bafinga patron na ye pa mutu place patron na répondre te ye pe azana droit pe ya ko répondre c'est comme ça mais Ken makamba bagero ndenge zo kende ndenge Jubek ya répondre Manique pe on sa ba vidéo no take yo omonte ke bato boyo kana pena bango wana bato yo kana na bango te omonte ke bango pe pesa bango pe ko ba oseka pe yo bazali bato ba sala musala epa na biso yo lingisko Jubek ya finga sibo mutombo
si bo mutombo ya tsala na mikote muto si bo mutombo apesa mikopo afinga ye wana kaka nde ba mutombo afinga ma so ye Joburg ga sala guerre na manike mabeza. Merci beaucoup Ken Piana. Donc tolo batu nyonso tu maniki asala kana bango guerre mutasuki si Joburg. C'est que vous aurez reconnaître que Fimbu na Fimbu tozana to bomba pena ba misili ya batu. Yo ke me muto aye ko remplacer na mbanga ozoko kaeto komi ko répondre échec et ça linga bien. Et ça linga bien parce que Joburg pena la kisi capacité ya kisoda na ye. Ah, c'est Apolline Lumumba. $2,000, faire $2,000 oyo kila emanike. $2,000 oyo na otanga te ndotoko tanga ka. Siko naloba ezana bambongo moko fali apesa manike. Nga na yebi na nga bambongo ngo te. Nyonso to azolobo fali apesa nga bo nga na mona na nga place fali apesa manike mbongo te. Te na mona na nga place fali azopesa. $2,000 wana ken yo matela ngo kiteli ngo saila ba loka motema pas. Totika ba base na biso na komba ba artiste na mona place fali azozwa mbongo apesa manike te. Si bato msuba ya bule makambo manike asala ka fali afuta mbongo. Non na mona place fali apesa manike mbongo te. Kende sala émission na fali oto na soka pesa manike $2,000 soki fali on dimango. Comment yo zoluka base na kombo fali? Ngana ebika fali aidaka na mbongo mo asenga mbongo mo ya garantie andako ngape nazala na ngate histoire ngona ndenge bandana ndenge sili na ebite pona na ebipete so fali apesa ka epoti lelo maniki azwana ndako te soki ba pesa ka $2,000 soki ndenge ya zoloba wapi ndako ngo kasi azwa Ken Piana Jires Malele boliaka na bomelaka na ye mais Ken maniki lobi otinda Jires Malele otinda ye afinga Jires Malele okanga Jires Malele na mwasi na yo batutantisa makolo kuta wana bima posa bete yango yoka de mapaso ko kolobela Jires Malele te otindi ye afinga Jires Malele ye pa boyaki na ye. C'est bon, merci beaucoup. Ngana Jires tozalaka air nyonso. Soki to la muki tongo, soki nga la muki avant na yo luka Jires. Soki Jires la muki avant ayo luka ngamba la moto kanga magati butu. Omone manik de John. Nzambe na ye wa sambe la razota la ye. Manik de John na tika lozo 30 minutes ya sola na manikete. Même Jires malela yebi. Soki lelo ya bisinga bi Jires kuta tonga kiwe pa na nga na boya parce que manik de John ya na mutema ya shosho ken ngai fona kende fobo lukela ngabo ya na makelele ya na makelele azonga na makelele de tango sola na écoute siko nga ya na ketiki mutatika la ko gérer parler na nga makambo nyonso to za Jires malele est-ce que nga na Jires yango topotani ya tikala ko gérer parler na nga yende ifona tu na bana balamuki nde nini yende ifona tu na mwasi na nga za ndenge nini ka Jires malelo azolo bana yende azolo gérer parler na nga na ketiki yende ifala ndela est-ce que bana ba meliti est-ce que bana ba kaka Jires malele wana siko mwasi ngo neti na ebite neti mwasi nini baso balia ko mbongo Fimbu na Fimbu oyo zalaka nkemke o peso tala teke bon zela na nuzela de 1 biso mbongo na biso nano toliaka yango biso moko na bana mibali de enviana nano yo lembongo na bana basi to sala na sango te to lexa na témoignage wana nano soki ya lobby même ndeko na biso jazz oto kana kata ko boya Mombaya akoboya Glory Olangi akoboya Grace Temo akoboya Fifisiwa akoboya po bayebi ketozala na mwa na biso moko boy to fandaka na biso soki misale sili to fandaka to lekisa ta to leka mbongo na sona bayaya biso makambo chéri yaka boy ezalaka te yango zomona makambo na biso ezo avancer bato babule to simba kisi ezakisi te ezali discipline ya kobima na bana basi te. Les 28 nyos surtout bana batondi la ko maboko ya kabwe basi bayaka déjà Ken Piana ebimi mboko ebimaka les 28. Merci beaucoup. Internet e ba internet nyos ba yebi yango. Merci beaucoup tokata na biso ka émission wana prince ya weli vient nga Louison Mbata vient Louison Mbata soki lelo mutaza na problème aye ko senga ngambongo na okabela mais ngape mingi ba basi tende basenga nga za ba mibali. Obi église ma bo maniki alo bana memaka église na memaka plus de 300 personnes na église. To luaka babisi ya minene ngana Jires malele babisi ya minene Jires malele. To luaka babisi ya minene na Jires malele wantashi. Biso dimi na biso. Dimi na ngana Jires ezalaka komema batu na église.
parce que biso tokoma tika makambo na biso na église tozwaka bato plus de 300 personnes tomemi bango jiresi wantashi aloué bisi mpo na 150 personnes nga mpe na loué mpo na 150 personnes omoni mwa ezalaka na 4 dimanche biso sikoyo tosacrifiaka mwa 2 dimanche moko boye ya komema bato tokende kosambela na bango ensemble moni badon ezalaka oki opesi don na orphelin biso don na biso ezalaka totiaka babisi yanje tomemi bato na église après tofuti transport à retour donc don na biso tosalaka par mois yango wana. Merci beaucoup Ken Piana mono pour na internet nyoso ba wala ntoko na suka émission. Non, modèle la fait zali boyela nga vraiment micro te pour na si jamais manike za mwana nga na kofinga ka manike jamais. Moni ngai na lobaka soki na lobaki langage boyelelo lobi na changeaka na nga langage te. Donc manike de Dieu na kotika la ka kofinga ye jamais. Merci Adel Djoko Bagou Danger, Prince Yaweli, vient nga Louison Mbata, mauvais Jimmy Belaou. Patrick Mayangi, Gauthier Mascotte Movier, merci beaucoup. Merci beaucoup na internaute nyonso to kuna tuna suka émission. Merci beaucoup na mon papa Kasapandu na États-Unis, moté maman Nadine papa PDG Richard depuis Paris, basala mais papa Jordan, moté maman Bénédicte Eva depuis Lyon donc basala mais ce que vous alliez babi mariage na février. Awa ngape na tinda cadeau donc na tinda cadeau joango vidéo ko la film na Aminata Kasa bo s'abonner na Aminata Kasa officiel bo s'abonner beaucoup kuna boza desute ba on se bo senganga to lingi boye to linga be miso ba télé musulman na yo wana to linga kango makasa minata sa to boko mona ngo na Aminata Kasa officiel donc bozwa ba makambo kitoko makambo ezalaka te non mais mabino ba place nyonso bolingi donc ke dans la place au vraiment boza la kamite mission na bino moko yokota na film ke demande le peuple non sala marabo peuple senga na bakonzi ya mboka basala na sala na film ezaka te chaîne o basala ba finga na ka bazala ka boete ngana za ya batu nyonso na za ya bino nyonso nazara na ranki na mutute na linga bino mingi kuske luvada yebi Rachel Bilunga la Sheila la poupée Barbie de la presse les bébés de Mami Karine Mokondi la baronne a yebi donc bino nyonso po yebi donc na linga bino mingi na bosa tem ta Clémentine na bosa nité Kadija la belle na Belgique yokuso na bosa nyo pardon Abiba babi chroniqueuse na bino ya azara na Égypte na brozoye na Aminata Kasa officiel alors l'axabino ba image à solo ya Égypte alors bete no ba histoire o elizalaka na Égypte donc brozo makamba kitoko bo sepela lokwa bo baina no ba ko finga ba ko swana ba chroniqueur na ba chroniqueuse brozo makambo siko ya kitoko vraiment bo s'abonner na Aminata Kasa officiel donc bo s'abonner merci beaucoup na papa Jazz Kavulu ba salam ba bien anniversaire za le 9 to ko fêter pena makambo merci beaucoup na ba fan na ngai merci beaucoup na oncle Mimi kuna na Montréal noble na Toronto et puis papa Jonas Mukamba ba bengo Jonas Mukamba Chilombo donc alobi papa na bosanité la Pulga Cosa Nostra héritier Watanabe